Salut à tous les abonnés à la chaîne M La Grâce TV. Mbote bisika bozwami, bienvenue à l'émission na bino ya merveilleuse la gracieuse. Pour na kose pesa bino lelo toyambeli bino Walter, ancien joueur ya Kabuscorp pour na ba obayebi o ekamba makaipa ya Bentu Kangamba. Alors, le lot, tozana yena katia plateau, on peut développer en long et à large. Pour na kosa la plaisir, pour batuna so balingaka football, pour na ba oyo balingaka quand même koye baba news, ya o Italie Angola. Puisque Yépe Azalaki parmi les grands joueurs na ba liste oyo tanga ba grands joueurs ya Kabuscorp ya Angola Yépe Azalaki parmi mais lelo a changé de côté a comment na pasteur. Alors le cas tozana na plateau makambo obino bolinga haboyeba avec qui est vraiment en long à large pour na koloba mingité to koti déjà na kata plateau na biso poto so na invité na biso du jour. Merci. D'accord, tozana na plateau kande na loba qui vraiment pasteur Walter. Salom, bonjour, boa tarde, na ba fan nyo sona no ba Olanda biso na chaîne ya merveilleuse la gracieuse M La Grâce TV. Oui, shalom, bonjour, boa tarde. Naba onyoso baza près koyoka biso na monde entier et na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Amen. Na ebi ke ba recevoir madame Botango bisika bazali mais avant tout toutefois na respect à ba téléspectateurs balanda biso ba internaute balanda biso ba luka quand même ko ba mutu o afandelinga na plateau lelo na yambi ponga na lobika Walter et kozala mieux ce qui yo moko se présenter vraiment na kombo no mobimba. Oui, kombo langa eza Walter Chave Kabondo et Walter eza Walter na français na Angola portugais to bengi yango Walter et Kabondo eza kombo na ngai kombo papa yango nga pene Rita Chave eza kombo na juna kati ya ministère kombo kolo ordonné ngai na kati ya mosalo na zalango et na libanda ya mboka to pe na Congo ebele o bayebi nga soki bamoni bayebi kombo ya Walter te bayebi nga na kombo ya Wali. Donc ceux qui bayoki Wali ba comprendre vraiment que Wanezai. Mais ben na kombo ya Wali plus ya bale mais avant tokotana na mambo ya bale po yango vraiment ils ont beaucoup na biso mais quand même tolingi koyeba appel ya kozala pasteur lelo pour outil de joueur na pasteur. Alors pour okoma pasteur ozwa ki appel ngonde nini mais ka ko éclaircir biso juste na mukuse pour tokotana maso na biso elengio ba téléspectateur ba internaute bazela moi trop là. En tout cas eza lisolo moko eza mulai parce que eza lelo na lobité et na komeka kokata. Donc eza kinga mona matata pasi je me rappelle encore il y a de cela 13 ans passés oyo père spirituel nangai que je salue en passant na kombo ya papa Dagrasa José et na papa nangai Emmanuel Simon Zinga et c'était bangonde bato ya liboso bayebisa ngai tango bamoninga bayebisa babi kolo ayebisi biso to yebisa yo nyonso kosala na vie suka na yo terminus na yo eza awa mais c'était pas facile na buda yango na boya et na kima yango na façon nyonso mais en bref Dieu merci à salinga grâce on a toujours après kokutana bango neko kutana suna maman moko je respecte beaucoup je salue encore à passant maman Moza maman ya Frank Moulacha aza moko maman sous na porta vraiment en cœur yepeli sutanga kutana ngai nzamba la kisaye asolola na ngai et jusqu'à présent maman moko maman oyo a conseillé kanga chaque fois na nzela na ngana zotambola donc c'était un peu ça malgré na kima mais lelo na zawa voilà c'est ça mais malgré okima qui appelle ango et bangisa ki yote kokoma pasteur pelelo bon kobangisa na koloba kobangisa te mais na boyaka yango kaka na boyaka yango parce que na tali vie ya ba serviteur belé na yebi na miki koluka na landela ba vie na bango e bande ko sepelisa ngate parce que nazoki na chance ya kokuta na te na ba pasteur ici ba sali ba kombo ba vie mo ebonga na ndo mona toujours ba passer moko bazolela et na bande ko sa père spirituel nga na bi nzamba zelanga nana il faut na luka na lina za la jara ba pasteur o te na ko banda ministère na zangi mbongo. Donc c'est la raison pour laquelle Nande ko boya puis Nande loba eko simba tenga na te parce que je savais quelle sorte de vie Nande omene.
Donc c'est ça ce qui a fait vraiment ekimisanga musala oyo. Autant que c'est ça qui est par rapport à vu Oyo au Espiraki au Lingaki, est-ce que Viango Siko et Komaki et après on dit quand même Moussala on bon malgré que c'est Sankolo mais vous avez quand même fermé à Kotanakata Moussala. Bon Viango Koma je dirais que non et Komaki parce que naeko meka ko sala ko rassembler tant nganyo swana zaki neti mutu moko zaki olala azaki olala comment moni soko za kolala ozo loto zimbongo vina ngala kindengwana chaque fois soki ponge sili mbongo ngo senyenye ebongi na simba kimbongo na tamboli na mutuka mais chaque fois après tant moko boye na ndo tika eloko te et jusqu'à ce que nzamba salo alinga ya sala abengi ngapi na kata ministère ngo ya mutuka te ya mbongo te ya ndaku te. Mais nazale sengo koza na kata ministère. Amen. Mais c'est quoi on a actuellement zo œuvre na communauté ni parce que le baki pe communauté zo œuvre te zo kamba église na kombo nini et puis père spirituel na yo izanani. Bon, ngai na sikoyo nazana kati ya vision na ngamoko ezali ministère de la réconciliation, la libertation, le chandelier. On a place où on a comme visionnaire. Nazo kamba na kati ministère wana oyo nazo tika ba information passa na kati WhatsApp tozana mateya déjà to tiaka et papa na ngai na ngala uti na kati assemblée de Dieu na Pentecôte ndena lobaki papa Emmanuel Nzinga Simon Nzinga yende papa na ngai oyo lelo ti soki atali ayebi ki wana mwana mais na kati na laki na grand frère moko alingaki nga mingi nakoma ko meme lisusu lokola papa et a sali vraiment ebele kati na nga na kombo ya José Abraham Dagrasa wana de place na ke yamba vraiment appel ya kobima parce que tant on a longwe pas papa na yé pas grand frère yé pas jouer rôle lisusu ya papa na vie na ngai ya zaki na kati ya église ya réveil na kombo ya Iri igreja de revivamento international. Donc wana de place oyo ngai na longwele sikoyo to na yambi vision na yambi mission ya kobima kokendo banda musala na ngai. Toboyi ozala quand même Melchisedek azanga ki papa azangi maman selon la Bible mais nani oya tiaki o maboko po belé pe bazala ba dutara mingi na ba appel mususu que non abimika boye to yebiete akoma côté ya malgré ozaki papa msu tiaki o maboko te po ba consacrer yo donc en d'autres termes ndeto koloba ba consacrer yo okoma pasteur Walter Ozalelo nani oya imposa ki o maboko. Bon, kobima sans papa eza grave mais eza pe conscient na kotiki pa bandeko eza vraiment consciabilité kobima ndengo wana kobima na rébellion. Et qu'est-ce qu'elle appelle? L'appel eza eloko yo tozwa kangote. Tozwa appel te Bible lobi na mokanda Jérémie 1 soko bandi 4 tiba 6 okokuta Jérémie azosala débat na Nzambe. Nzamba yebisi alobi nga nazana posa no Jérémie alobi na kokokate parce que naza mwana muke na yebi kutu koloba te makambo ekozela ngai pasi. Mais qu'est-ce que Dieu lui répondit? Il dit que avant pourtant papa na yo na mama bazwa idée ya kokotisa yo na libumu nga Nzambe sina consacraki yo. Donc c'est pour souligner un peu ministère tozwaka yango e pas mototé. C'est Dieu qui nous donne les ministères. Mais toyaka ko sala confirmation na yango et pas ya papa oyo azana onde datangi kombo ya Abraham Dagrasa. Merci beaucoup na bafano nyonso bazolanda biso na kati ya chaîne ya La Grâce TV. Là je passe pas ya grand frère propre hein, ya Makila Penza do Sang, grand frère Dadi do Sadiso, Prétolé à Solo, mon gros bisou à toi. Autrement appelé les serpents du rail, hein? Gros bisou à toi, n'allez là fort mon grand frère. Mon pétrolier quoi donc yé mazo soutenir biso à 100% na kati ya chaîne Oyo. Alors pour tout côté vraiment mingi na masolo Oyo bana mai bana nzambe de partout bande kozele là donc pas Walter est-ce que vous êtes prêt à répondre à mituna na biso nyonso sans complaisance sans quand même discrétion à komi kanga. Bon ce qui naza awa c'est parce que naza prêt mais une seule chose on a ko souligner et ça a beaucoup plus pour édifier peuple de Dieu toza awa te pour la polémique toza awa te pour to luba mabe ya mutu non
on est là na nyonso to ça l'apôtre Paul bien à la sujet à rendre gloire na kombo nzambe. Donc ce qui est toujours pour na rendre gloire na kombo na ye sans problème, je suis là. Amen. Nabuke ko édifier quand même moi na nzambe moko akolanda biso de partout ba kozwa image oyo. Alors papa Walter, pasteur Walter, voilà, pasteur Walter. Nalingi ko tuna mekana no ko ebisa biso âge nini oyo embrassa qui monde ya football. Âge na embrassa monde ya football comme ka okanisa na oyeba société parce que kobanda bomo na yebina kima ba classe bayeba na ke classe menga na ke classe te na yebina za na ami moko que je salue encore en passant wana ici to komi na ba troisième humanité lelo est pas ancien na kombo trésor mukumbi et yenda zalaki mutande ko bombelanga basaki donc nalaki juste na moment récré nga na kangi yanga biloko na tikeli nga na kei. Donc avant cela ils a déjà na temps on a passé vraiment ya kobeta ya konyokola na ndaku ya kolalisa banzala pona monda bale ya kopekisa et jusqu'à un moment donné bakokesi kokanganga te batikeli nga nzela kota na monda bale. Vraiment c'est quelque chose ya nakoloba ya vie nanga. Donc je suis nga vie pena quelque chose à vie na yo mais to loba quand même tango oye awa na Angola obandaki nanu kobeta na équipe ni. Bon kokoma nanga na Angola nakoma na Kabinda kokota nanga na Kabinda grand frère nanga a ye muto abengi sangai oui za esi nzamba zwa molimo na ye. Donc après kofanda na ye nde na banda na équipe moko alaki na Kabinda na kombo 21 de Janeiro na banda wana na bandi ba entraînement wana. C'est alors nde na ko kutana na papa moko ya entraîneur na kombo ya entraîneur Mbwisu Antonio mobali ya mama Nelly que je salue encore en passant. Mama oya koti sanga na vie chrétienne mama oyo soki leo naza eza grâce ya ye et tangu papa ona mona ngai ndasepela na ngai et ko sepela na ngai et sali que papa ngo équipe ya Kabu yaki na posa na ye. C'est alors papa wana nde abandi ko sola na ngai ki en tout cas ukubeta na Kabinda te fonga na kino Luanda parce que na sepeli na talent na yo nde sikoyo ye apesanga be espoir nga nazoki Luanda soki na komi Luanda batu bakoya bakozwa yo poko ya Luanda na Kabu po ya kobeta. Donc bango nde siko bazwa kangai Kabu ezulanga partir ya Kabinda nde baye na nga Luanda kokoma na nga Luanda nde na bandi na junior ya Kabu. Tango bandi na junior ya Kabu mais to yo ayepe quand même ba soupçon que olekaki na Sporting du Kabinda. Oza songi Musa na biso. OK. Vraiment ko beta na nga na junior ya Kabu nazwa kitan kokoma na nga wana nakutana pe ba mi ebele oyo nayebi mususu baza pembe nazotala ngai na kombo Patrick et tokutana ka wana na temps wana nini oyo briaki mingi na kati ya équipe wana. Bon place na briaki mingi naza na côté te nazanga ko briller naza na côté te nazanga ko briller mais place oyo e marka mingi vraiment ba vie na ngai eza ata na komi na bengo na Kabu malgré to bundana ki mais na Kabu to na mutu moko amelisa biso pema Patrick bando benga e Patrick ando chabi na seconde Patrick Tadi le joueur le plus puissant nga benga de l'Angola yewana. Donc il y a chaka 3 bi na seconde et amelisa biso pema. Mais après ça, tu as toujours chance ya koki na l'équipe Misusu et ça là vraiment à partir il y a Bengo na vivre un moment moko excellente na football. Après Bengo na ke Kabinda ba moment excellente. Après Kabinda na ke Namibi ba moment excellente. Presque son obina tanga ba carrière ba parcours na football ils allaient vraiment un moment excellent malgré na nyoko maka na Kabinda na Sporting dans un premier temps mais en tout cas on a passé ce moment moko excellent au Tilelo na toujours les bienvenus dans la province wana. Vous avez toujours le bienvenu dans la province wana mais toko tabon na kati ya masolo na biso o bana nzambe quand même bazana posa édification nango mais na monde ya football place oyo nga penza tozaki na posa quand même to meka kosola tango yaki na Kabu Scorp
tant oyaki ko briller mingi selon ba information ba source place tozwela ki ba information moi mingi moi trop là place okomele na kabu oyaki ko signer ba contrat okomele na ba mituka okomele na ba ndaku mais marche wana ezalaki na ndeni mpo okomati na niveau nano osine ba contrat ezalaki facile mpo banda mama osine ba contrat ozwa pena ba mbongo ya danger na ba mboka oyo yango banza ko rouler na ba carrosse ndenge ba musu pe ma balingaka no azo rouler pena na carrosse ba nyonso ba sentir que azo rouler na bon juste une réparation nga na kabu na signaka vraiment contraté kabu na beta bande ko futa biso mais na yako comprendre ba futa ka biso mais tozwaka mbongo ngote eloko esala na kima kabu nga kabu na kima nga moko nde na kima kabu na kei récréatif akala kala pe to beta babale moko nanu ya moi ba salaire kaka mais je crois place ya ko sala vraiment na signer contrat oyo na se retrouva ki eza na sporting de wana place oyo esala ki vraiment na zwa ki contrat oyo ifungulenga makambo ebele na vie et pesanga pe opportunité ya kobala na cause à la ingrate na football malgré il y a des côtés positifs et aussi des côtés pas malgré la côté négatif il y a aussi des côtés positifs où ça là qui vraiment qui est fongolanga isa sporting tant que fongoli yo quand même yebisa bisonano yebisa bisonano moke ezala ende nini o comme na monde ya sporting o signer contrat est-ce que ba simbisa kiyo ba biloko ba tutoyo ka ke non akota kina no maison ba pesa ki moi elo mombo abando bomba na sa makolo abando tia na sa mutu ezaki ndeni bon kokoma na nga na sporting na yebi ba tebele bazomona nga ba yebi ngai na sporting na bunda bitumba yanga moko na nzambe parce que sporting malgré na ba ke fungwela nga ba porte mais na passa ba temps difficile na monde abali na sporting où salaka na komaka à peu près pembeni ya kolongola parce que na boyaka ba sacrifice ebele na boyaka ba sacrifice ebele ba proposanga makambo ebele na boya mais il ni ko lobate ke nga na simbaki te ngapi na simbaki donc avant sporting déjà na le cas qui na moi banzela oyo e salaki ngapi na kati ya monde abale na komi ko se positionner parce que kozonga moi ndambu tant on a beti na kayala qu'est-ce qui s'est passé na kayala na sali presque année mobimba na zalaka toujours bon entraînement mais na match na ko beta te mais il y a qui ko arrivé un jeune azaki capitaine na l'époque na kombo bobo azali na France abenganga ebisango bibo beta oui mambo ebele na bale momona ka te mwana oyo abeta koleka yo na championnat FC qu'est-ce qui se passe abi oza miss mulili absinga ti yakale yo na olaxo secret moko to bimina ye de tango to bimina ye ezaki photo beta dimanche ko bimana ye ameminga quelque part absinga telema kaka minute na yoki le mwana en question auto beta na pose moko beta na téléphone. Et na téléphone, qu'est-ce qu'il fait? A bengi, entre parenthèses, ou peut-être liboso to kolobela. Ko benga na ye ezana o etali kaka yete. Mais abandi ko funda biso nyonso. Donc pour dire quoi? Posto nga na beta ka, ifonga kaka na beta. Donc o wana kuto zane eza impossible à beta. Donc bo sala nyonso o boko sala ye atika la ko beta championnat T. Et je vous assure, na tika la kobeta championnat T na kayala. Na fanda na ban du premier match au dernier match. Parce que na yeba na lobango na laka molili avec l'époque Jacques na yaki molili na mambo bali. Donc ndeko na meminga bina ina fungolo miso ke la kisanga makambo basala kana kombo na nga na yebite. Donc c'est un peu ça. Mais Gibbs ça surtout quand on kamba mona masolongo po ali rango se koti to bandiango qui sango simba ki ngonde ni mekana ko expliquer biso vraiment clairement quand est-ce que au simba ki so simba ki ngo na moyen nini. Bon dans la lobby football eza jeu mais na kata jeu wana eza na ba chose eza vraiment dur. Pourquoi? Parce que na football na lobarango pe na continuer ko loba nzamba pesa football mukongo mais liko lobate ke nzamba zate non nzamba za maître ya nyonso azana capacité ya kosala nyonso tango alingi
ndenga lingi n'importe comment. Mais qu'est-ce qui se passe dans le football? Dans le football, tant qu'on a dans le football, il faut nga. Dans le football, les athées, les anga. Donc, ce qui n'a rien dans le football, nous la première chose. Nge funa beta, nge fo balinganga, nge funa za la meilleure. Donc, c'est un peu ça. Si ko tangu yo za meilleure te, tangu yo zo beta te, et que oyebi na nous embêter, il faut memayo na pratique. O na kolobaki na tant wana. Na lelo na lobakango soki nazalaki na temps on azal lelo na monde de football na ngena nyoko la bato na ngena nyoko la bato belé parce que na yebaki sécurité lelo secret on na yebi na kati sa vie chrétienne naza capable ya kozwa moi na ngana plonger na monde de football pe moi na nga sali succès parce que il arrivé ba chose wana pourquoi parce que nga na yebaki na nzambe ya munoko ya kokende église ko zonga. Mais oh wana azo sela nzambe mususu parce que nzambe ce n'est pas nzambe. Il y a nzambe na nzambe. Donc tu as Dieu éternel na Dieu entre parenthèses. Donc na football il y a un Dieu wazalaka célébrer. D'où et le kwana ya na kayala et matisa kangai kanda et tomboki sangai en tout cas tant on a longwe kayala ko zonga na na lona na ba cette fois-ci soit nakufa soit ngape fona beta. C'est alors na s'engager qui na monde wana. On s'engage que ça qui na ndengene. Na s'engager vraiment na s'engager mais tant on a s'engager na qui toujours na consigne moko que je disais où mon grand frère Mwalim na Kishasa bando yebisanga abi na bale okoki ko sala nyonso mais il y a une chose okosala te na vu na bale koluka mort morte. C'est les choses yebisanga ngwa abi komekate. Parce que ce qui est kuna obimate. Mais lui, il m'avait caché ngambu na bango, a teki ngambu mususu. Parce que c'est la chose qui a fait que, tant on a comme beta balé, na raisonné, na sale fort na bengi sa ya Luanda. Et simbate. Mais c'est nga mona luka. Il n'a pas na un mwalim pe to yebana kani na Kishasa. Ndeko moko mtamemanga na nzela na ye, initila kotanga kombone nyi ya mwalim wana. Ndeko wana nda memanga na nzela na ye ndekomi tokoma wana pa na ye ayibisinga bia kobete za jemuke ozaki blé ndengo ya na sokolo misu et je vous assure tango sali mwa biloko ne wana pe c'est alors makamsu se fongwami na monde de football. Dans le football mais ba yebisa ki biso ke yo pe oza parmi ba joueurs o ba beta ki e pa ya mort. Bon, bateau ba yebisa ki binonga naza parmi ba joueurs ba beta ki est pas mort baza bato alukuta menga mort bato mort ba yebinga on a coupé sa pembote ou afandaka na Petrangol mayala bato mort ba yebinga et non seulement bato mort ba yebinga naza na racine ya bato ba koti mort na Luanda. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après un temps dans le football? Vu qu'il a combattu vraiment côté les la makambo mort et ça moko makambo et fandi sanga mingi na sporting et ça là ti lelo ndé na kati monde ba na tikala ko beta deux antennes équipe parce que lelo football Angola lelo football presque même na Congo lelo football même au Congo Brazzaville au Gabon au ba mboke belé en Afrique c'est mort qui dirige. D'où menga kokota na monde ya mort na tikala kokota ngote mena zana ba racine ya bato yo basaleli mort na kati ndako na ngai pardon na kati libota na ngai. Et ça là une fois nga na kota ndenge na bande kolobawa na ndimaka na ngai na embrasser na ngai islam kena mort mais islam na tamboli mais tozalaki siko opposé na mort. Et mort il fallait qu'il aussi omi pesa na ngambo na bango et ngai je disais toujours vomi na kufa que na mi pesa na ngambo wana et ça là et bundi sangai et na ceux qui disent na beta na Angola na beta kaka nemoko na équipe tango a championnat aussi là il faut balongola na équipe wana sans problème sans parce que au foot oyo ndeko Patrick ayebi ngai to ça na ayebi sans qu'au foot balongola na Sporting meilleur joueur meilleur buteur mais championnat si balongolio les aïba Eva mort bon ezalaki ba œuvre ya batunaye ezalaki ba œuvre batunaye parce que ngala Sporting ba fandi sanga réunion ba singa sokyo ndimi ko signété
au pesa pourcentage na yo kende au betate na répondant on a dit vaut mieux na betate que na pesa pourcentage du vaut mieux na sombe la bino masanga que na pesa ba pourcentage bozo senganga donc ils avaient déjà défi oyo déjà et fandanga na moto parce que tant on a tant sport c'est déjà tant on a comment déjà ko kende ko fréquenter déjà église moins belé malgré nan na kota ki mobimbate na vie église mais na comment déjà ko fréquenter église na comment déjà ko zala ko longola babilo comme si aussi na comment ko pratiquer donc ndé comment ko raisonner senga na comment raisonner parce que si na quel sport si na yambi yesu et si na komi na engagement monsieur une église malgré na ndeko tika mwali mwana o quand même ba pesa ki o ba biloko ane o ba ndeko sala ba sacrifice nini o ezaki poto ka ba msusu alba ke non na monde ya ba les sacrifices ya makileza la ate ba kotiko briller mais o tika la ko sacrifier ata mukolo mote mutu o eza sacrifice humain non ceux qui ba lobi na monde ba les sacrifices ya makileza la ate ba kosio Nzamba pesa alliage pardon diable pesa ke lokote ya pamba diable soka pesio en retour et foisoir ah pesio est spirituel il peut foisoir quelque chose vouloir ou pas est simple d'où toza neti nenga na signaka makambo ba musulman c'est quoi c'est pourquoi grand frère nanga fandi sangai na mama leki nangai wana je me rappelle encore 2002 2003 na uta matadi na utobeta coupe du Congo na onatra na zonga ya maladie grave parce que na ndé ko signer ba biloko misunga moko malgré ba pratique parce que avant pourtant kutu non na ko zonga sima avant pourtant na beta masolo ya ba musulman nga même les bateaux bo benga ba sango je connais même leurs secrets parce que na kenda ba Congo na beta na ba Congo na kenda na ndako nganga te na kenda na ndaku ya morte na kenda na ndaku ya courti joite mais na kenda na l'église catholique oyo ba pesa ngai na boma na beta championnat plein ngamo na misela binanga ngamo na yebiso na zwe loko na oyo na onde ba pesa nga na lobby boye so na koti na ko cha debi oyo ba komba biloko oui songa pe ba moni ba za ba ndeko musoso bazo vivre plus na ba ignorance même so ba biloko on ba pesa bango mazoye ba tekeza pe na ba conséquences nango bon na kotanga moko ozalaki principal ezalaki chapelet chapelet bozo sambela bolobi chapelet ya maman Maria c'est ça ozalaki base na nga na football yango na osela makambu na nga na football na sali prière à rosaire bato bayebi prière à rosaire bayebi yango na sali prière à rosaire na kati ya prière à rosaire wana nde na osala ba demande na nga nyonso kuna na kati de so na kati ya prière na sengi ke na kotia bimoko bokita bomata na kotia olingo lingate elelo soki bato yo bakotala nga bazana boma bayebinga na kombo Walter te bayebinga na kombo Walite bayebinga na kombo Mwanku Kanu joueur à Nigeria o ya Renya enanda o chababi à partir à centre soki na tiré tina poto basombanga na équipe ya liboso pona année pona 2 ans mais na beti année moko esimbi contrat na ngai bakati yango on a travaillé zwinga na kena on a travaillé kebeta coupe du Congo donc c'est un peu ça bon tangu na wuti boma wana on ande ko beta na coupe du Congo ndena lobi ke il y a rien au diable a pesa ka sans rien na beti na on a na ba Congo na biloko basango Père Guillet et Sakufa ya bengangai parce que à l'époque tangu baye ko yeba ke papa maman bakufa et ba sepelaka bazwangai de ceux qui na linga ngani ngaza na mwana basango bakolisi donc na kola ndengwana na basango. Et tant qu'on a voyagé, tant qu'on grand tiré qu'on faisait la déception sur ma casse, même si Père Guillet excuse, même si Père Guillet n'a pas papa ngai fona ki na musika kishasa. Aïp singai nga ki na encadré yo na l'action makambo belé na fc ko simbate, il faut na voyager. Aïp singa ça va na ko selo nini. Na fc na ne loko moko. Tellement la vie na nga za amoureux à football. Na lingo sécuriser carrière na football. Nepsa ki lokwana nepsa na lingo sécuriser carrière na football et nda tindanga bisomba huile d'olive somba à 100 et somba na chapelet biloko amisa tu yela biswango biso to yebi to sala nde to ko pesa yo tambwana donc na se déranger kana sombi biloko wana nde na yena on pesi et là li ba ko pesa nga condition ba bi sale fort oya na monastère parce que na ndoke monastère oya na monastère avant 6 heures
Donc 6h ekokelo tango ba obeta ngonga mesa 6h ngai yo fozala wana. Tokota nonzela mona mesa tango tokobima ndo bimina biloko wana. Soki oye ero wana tetali. Donc na utaki musika na sali effort et tina komi et kokoma na ngai wana na komaki vraiment temps tokoti mais Cécilie ba kotinga ba fantinga na ba prier ngai ba sali ba prière na bango tango esili nde ba bimise linga chapelle ba pesinga chapelle ngamo na somba ki arroser ba chapelle mike bo mona ngo ba mama mishima balata kana mukebo na maboko. Donc arme nga na zalaki na yango wana ba pesinga chapelle wana ba pesinga huile d'olive ba ebisanga boy ba bi partout au kokende na monde entier na football partout ko tambola il faut yeba eloko ozana ngozana mutu moko ta hotelemela ezana nganga moko ta ko loba ezwayo ezana ndaku moko te ba okota na kombo na yo balonga yo parce que place auto cheyo yana mutu osimbote eko sécuriser carrière na yo abale vie na yo mobimba. C'est ce qu'on m'avait dit na zuyango pe nde na tambola nango c'est alors na bimi na sali chemin vers ba Congo. Alors tango et tango na komi ba Congo ba ebisanga koto kokoma soki biloko esili il faut se présenter na église catholique nyoso komona. Église catholique nyoso komona, je répète, église catholique nyoso komona kutana responsable baselanga mukanda wana ezalaki pour l'éternité la vie nanga ya baleko eko kadukar tenere to loba laissez passer na donc mukanda soko présenter bango bayebi ke oyo mwana raisonner ke monastère mtatindinga donc au mwana biso bo sala posa na yi donc bayebisenga soki ekomosila kende na kati église catholique luka responsable présenter mukanda oyo et pesa bango biloko bango ba ko renouveler et loko mususu même chose o biso sali on peut bon ba ko sala ba pesio au continuer marche. Donc eza marche ba senga na tika nango vie mobimba. Mais ezaki marche alors ezaki tango oyo ko sangisa na biloko ba musulman de ozobeta lisola ba mualim, est-ce que ezaki na conséquence te? Bon, problème c'est quoi? Touté na touté ko lobane bandelia ke diable azwaka apesa kaka ti azwaka. Et tango na saleli bango komaki na tabango pe fale ba selanga ngapi fena sela bango pardon tango bango ba selinga komela na tanga pe fena sela bango d'où na beti bale na boma jusqu'à ce que kolongwana nga na boma à l'époque ba 2002 2003 j'étais payé $100 par fin chaque fin du mois et nazaki engagé na musala encore bando futanga $100 comme nenge règlement ya équipe wana ezali. Chaque joueur a engagé pour Moussala. Donc, je recevais $200 par mois. Mais la bêtise année Mobimba, vous imaginez la bêtise année Mobimba, année Silingaï. À part année, on a aussi une équipe Moussous. Donc, 2 ans, année Silingaï. Et année Silinga et Kutsinga, il y a maladie. Et Nazangi, Mbongwa Tsiki, à Kolongwa Boma, pour Nazonga Kishasa. Voilà. Donc il n'y a rien au diable à cause de la vie, nous sommes pourtant rien. Mais ngana yeba kite nga parce que papa, maman bakufa, je salue aussi en passant, basala ki bato catholique, nga koyeba ngana yebi ke baselinga prier. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, na comprendre en gonde temps on a collé na vie chrétienne que j'ai pratiqué la science. Na bande pratiquer magie blanche. Nga na yebite na yebi ke ba maman bando me ngana église catholique bando prier senga prière wana parce que na butu to laki na pourquoi to sali prière à rosaire to sali sili to lali. Moi je savais ça. Or na yeba kite eza initiation on azo tikela yo message en passant que yebe loko wana zo simba lelo zo mon avantage nango mais lobby eza na des avantages graves. Na simba chapelet nazo c'est la chapelet croyant que eza prier nga nazo sepela na ça la succès mais je ne savais pas que ça kisi. Donc, quand il y a un championnat na boma, na silisa ya maladie grave, na fanda une affaire aba 1 mois na bimarate, na okakobima pas même libanda ndaku ya kolala, ya kobela grave, mbongote et memanga maladie ne memanga tina niveau na kenda ko c'est examen sida. Parce que na koma muke. Na bande ko mitu na so pesa sida parce que za bande pe ko mener vie mabe. Donc so que za sida na miyebela nanga na kufa. Or que ça qui n'ont pas yangote, c'est alors tant on a zongi Kishasa, biloko wana tikala ko sundola ngona boma, ko koma na Kishasa ndesiko grand frère abandi ko gangelanga. Croyant que yo vi oza ko s'engager nango olingi ko sala makambo esenga ate ko sala.
yaka sikonga na expliquer yo ndenge faux ko sala nde place on a s'embrasser ki sikoyo na ba musulman donc na yebi ke catholique sala ke lokote or na laka sou fort na makambo catholique nde place wana na abandonné makambo ya catholique nde grand frère abetelinga masolo wana mena embrasser ki on a noté ne saki ke toko solo la na tika tango na tiki mena zwa ka témoin ne si mama leki ozo ka makambo grand frère zoloba soki ba senginga mutu na koya na famille mama seka makasi jo ango aipsinga te biso basenga mutu te zaka bilo ba ndo biso sala donc ce qu'on pense on est sala kanyeni ifandinga na comprendre ce que ba musulman basenga mutu te ce que ba musulman basenga mutu te mais na boya kana ndima na onte nde na voyage na yangola mais tant on a moni makambo yindi otolobaki yindi ekomelinga mabe na bi jamais na ko tikate ba nyokolanga parce que na hape na ba place na ko telemela na katsa mondo parce que vie na nga ndolo ba à part football na le lokota sala donc ndolo ba nga vie na nga il faut football et répondre nga na ba besoin nga donc c'est alors je me suis engagé en tout et pour tout pour na kota na monde de football. Alors, la pratique ni no bande ko sala pas ba musulman to kota na pas ba mualim ba sorte ni a pratique ko ma ko sala. Bon, ba musulman bazana ba prière ba pesaka bana ba mai ba pesaka bazana ba mai msu ba pesaka ya ko sokola ba pesaka ba condition ya biloka kolia à part ça du reste ya la ba ngomo mutu basalaka mais je sais ce que j'avais fait une fois, c'était grave. On a dit imagine les gens et puis sangé moche puis sanga kele. Na mela biloko na yebate so na mela nini. O ba selanga e pas premier musulman na côte na kutana e ayeb sanga bi yondo komi bo komi fort na mambo bali. A selanga mélange moko na yebite so eza nini et je rends grâce à Dieu en passant parce que tant on a côte na vie chrétienne il a fallu na passer na délivrance na sanza biloko na tikala ko yebate so nini. Donc il y a ba pratique le loko sala au moins normal mais lobby ko tika le bandi ko réclamer yo. Donc il y a ezana ba hôtel oyo yo biso batu biso moko lelo via mutu moko ezo tambola bien te tozo bandana no premièrement ko kanga bandoki ya famille mais tozo bossa na ba marche o biso moko to sai na famille na nzela pardon ba marche na biso la kinene est-ce qu'il y en a qui malamu to mabe d'où ezana ba marche oyo yo ato côté vie chrétienne ceux qui osui tenter ya ko déraciner biloko wana en tout cas tu auras des problèmes. Donc c'est alors musulman liboso wana kutana na yebaka amelisanga biloko ebisanga yondo zaboye mutaote melote bango nyoso wana memo mutaote oyebaki makambo ezaki plus pas ya ngambo ya ba mort wana poto yokaka ndeti ba joueur o ba briller plus na kati ya monde ya football Angola babi plus bango nyoso baza bato mort est-ce que na ndenge bazo briller bongo yondo zo mona bango yomo peno ebi moko na moko est-ce que bango nyonso baza na monde na to bamsusu pe baza na bango sans kiss mais ba obeta na bango bon nazano na lobby na kati Angola na football angolais na 100% na monde abale na yebi toza na 98 na kolo pe 99% na monde abale ba pratiquer kiss pour la koloba 100% te soto lobi 100% to longoli nzambe donc zambaza mais na oyo nga na yebi na ba mio na yebi na 100% na placé 98% akobo ya kota zambe nga na yebi soki aboyi ayi asala émission soki asala émission nga na ko dévoiler te po eza plus na bato vraiment o quand même ba benga actualité mais loko ya ma ancien joueur o penda ibi boîte na bango mais quand otengela biso ba kombo ba yaka osala biso pe mwambanga fort kotanga ba kombo eza édifiant te tolobaki to osala o eza édifiant pour le peuple de Dieu. Donc o ezo ko édifier libota na nzambe nde tokoloba ndeno baki ne bandeli to osala ngo pona ko édifier peuple de Dieu mais toza pona ko condamner te mais na yebi o azo sala ngo nga na yebi ye pas zo talanga yebi oui parce que ko landa pe mission na yebi na bandeli ete na football Angola to na 98% o bazana kata viwana o bazo pratiquer makambo wana oyo yo sans makambo wana ba vivre te na football. Donc ezana bato na banda pe ko apprécier na yebaka te mais ko fanda na kati ekirwa na ko comprendre
Oh, je me rappelle encore, dans la famille, où il y a une source, il y a un mort malgré les cas qui n'a oncle en France. En France, il y a un Bob. C'est lui qui avait amené pour la première fois mort na Katsangola. Yemtoya et tango sali et salaki ke amona ka simbi mbongo moko compliqué ka yepa akenda na ye kotaza pa komi ko mener vie na ye et tango bayo kinga pa ba grand frère na ba grand sœur na zo beta nde baluka siko ba kotsanga na monde wana. Et les jours en question, je me rappelle qui m'appelle Zaki Viemayala. Viemayala Benginga azoyo kangai. Viemayala Benginga alobina ngai na yambi appel urgent. Il faut ya sikoyo. Pardon, il faut ngana longwana ndaku nga siko na ko lukayo. Na yeba kitena na Benginga ngana yebika toto so na grande sœur asengi nga ba photo na tindi asengi kombo na tindi nzoka grande sœur azaki na ba marche esengaki a branché dans le monde du football parce que na yebisa qui est na beta kaka ne moko ba compliqué nga pa bato mort na ndo beta ma solo et grande sœur atomboka ki parce qu'il y a qui réalité et l'homme en question a bengangai a yambi appel direct na France ba yebisi alou kelange équipe urgent sinon je ne sais quoi oui linga ke yela et a comme préoccupé nazolo ba bien vieux mayala bayebi a comment préoccupé ayeba ndaku nanga à l'époque nando fana sapu a benanga na téléphone non il faut na ebisi bango na bi na ndulu kono na yeba nazo swana nani ono zo swana mayala zo swana boyebo ebisi mais quand expliquer nga ya côté nyinyi tango expliquer nga ne ko comprendre parce que ba tournoi mo pe salama na terrain mabord to beta na terrain mabord na yebi batu balanda ba tournoi na 2009 2010 ba benga bando benga kala boka na ndo cha ba bi ya ndenge nyonso donc c'est ça nazalaka 9 na ngambo ba lelo na komi 9 côté msusu wana ezali passé OK et tango benga ngana ndiko ngona yeba c'est qui m'appelle on a eu appel on a part ya Bob la France na beki kuluka na yeba et je me suis retrouvé que Eza Viemayala. On a Viemayala. Oh, expliquer nganda kuna yo il faut na yakuna na bi epa limbi sanga ime oya pa nangati. Zala kimia ngana olukana ya. En tout cas et déranger ka réponse wana abi ko salamate parce que ngaba ebisinge funa lukayo. Ngaba ebisinge funa lukayo il faut to kutana, il faut to solo la na ebisi na bi Eza vraiment pas si. Et ça vraiment pas si menga nakoya parce qu'à l'époque déjà na kota qui déjà voilà c'était peut-être je crois 5-6 ans passés non 7 ans passés non 7 ans oui 7 ans 8 ans passés nepsi eza pas si menga ndi nakoya kuna tant on a zongi nepsi moi si na bitala offre au ba grande sœur na ba pesingai ezande makambo ya mort moi si na vraiment et déranger kaye mais ebisinga abi papa oyebi vie oesio zolanda et oyebi nzela wana parce que outi quelque part esio s'est décidé na makambo na molingo zonga lisusu yeba ba conséquences nango na yebisa moi c'est na mabi opesinga conseil bien et na yebisi na okende na asola na ye zala kimia c'est alors jour suivant na kenda et tangu na kota na yebisi oboy oya ko boya ya ko sala émission tangu na kota na kuti batu na kati batu na kuta ba misu bandimate et tant pe ba moninga batu misu pe bandima te ke ngana ko ya wana mais siko bango ba yeba ka te lo ngana ko sala et tant na ye la personne en question ayebisi batu wazala ki wana bi mutoyo bonyoko lie na bali mais lelo za na capacité ya kolongo le belé boza a misala parce que place o ya telemi soki a ordonné likambo ba sala wana bazoyebisa ngai mais parce que tango singa na bandeja ko s'intéresser lisuna makambo ngote na yoka kananga kaka na seki nanga to koti to sololi na vie je sali encore oza mutu na sepelaka no makasi to sololi esili a expliquer ngai ndenge babengi ye expliquer ngai abandi ko se lamenter mais comment est-ce que yo oza na ba famille boyolo bakate otiko nyoka na fcT eza chemin o vinga na Zolanda ayako yebisanga bina tant oyo yo bekipe za okanga
mais totinda on a di sportif wa wela kendo beta kuna ka demi saison o etikali biso moko ndeto osala ko kipete o soki nini biso moko tozwa soin ya nyonso mais c'est les choses yo benga oncle yebisaye et si to pesu équipe et ce équipe pour biso beto za la kimia et yo continue musala na yo na yebise na bi na ndimi mais na kendo raisonner na kozonga na répondre yo c'est ezalaki mpona nga seule façon na koke kolongwa na maboko na ye nde na longwa ekokoma na ngai na ndaku na soli mpe na mwasi na ngai et après ça parce que na temps on a déjà na kotaki na vie chrétienne esi nayebe makambo ebele na comprenait ba réalité oyo misu nasalaki sans koyeba nde nabeti lisolo ya catholique nde nabeti lisolo ya musulman donc nasalaki sikoyo namona nga moko nakende komitika na ndimaki yango te parce que namoni ebela bavie ya bato ebebi ebela bandeko bami bacamarade bakufi donc nazalaki vraiment pas na courage wana ya koaffronter lisusu monde wana nde naye koyebisa mwasi nanga na habite na okende te mais nakobenga ye kaka nayebisa ye ke ase déranger te nazwi équipe nga moko donc tosukaka na bango wana mais kokota na nga na monde wana nakota yango te. Merci beaucoup Walter. Na yebi penza to solo li moi mingi mais pona lelo to sali ngo moi pause. Donc to tiens le quoi première partie. Deuxième partie to yo kota pot eza na ba pratique belé surtout oyo bana nzambe pe ba o ba bongola motema ou soit ba oyo ba o continuer koza na marche wana bazo ignorer que ezai ba pratique mabe mais avec le pasteur Walter à Kozonga pour na kotalisa biso ba certaines pratiques au bazo salisa bana batu bazo salisa ba joueur bisika bazali ke non ba pratique wana eza mabepe à la longue eza na ba conséquences to koyoka suka na ye bisika ezala ki suka na eti aya kokoma pasteur bisika nzambe abenga ke po akoma pasteur lelo na deuxième partie bokoyoka ngo même pasteur Walter poto ka bwana ngai na yo conseil to message ni oza nango akopesa pa ya bana nzambe oba ozwa image oyo. Bon, premier conseil ezana nuke yo ozo kangai vi ozo landa lelo peut-être yebisuka nango tenga na yebisuka nango parce que na wuti wana na monyo na moni na simbi esenge na simba na salu esenge na sala mais na nyonso ne na bandaki na introduction na lobi ezalaki neti mutu alali azolota chaque fois soko loti tangola mukandoto wana ata bapesa ki ba million okola mukoza na ngote donc même lelo zotambo na mutu ka j'ai publié message moko lelo na bi place au komi suka wana ko continuer les souter parce que lelo c'est ça ce qui est arrivé dans l'église lelo même une église il y a des choses qui se passent où eza vraiment pas agréable. Donc na publié message moko na WhatsApp na ngana lobi place oyo okomi wana lelo sukela wana parce que lobo yebite nyinye okomela yo yo mutoza wana na lingina yebisa yo pesa vino epa Yesu Masia ngapo ale na telema na témoigner c'est parce que na ndime ko pesa vie epa Yesu Masia et Yesu Masia nda yebi ndenge nya ko sala musana kata vina yo malembe donc conseil eza vraiment kakawana parce que yenda zali fondation ya nyonso fondation na kati ya vie na yo eza Yesu kozanga Yesu na vie na yo oza mutu pamba lelo nazana mbongo ya malonga te nazana mbongo ya malonga te ndenge mokile bengi elobi ke ozana mbongo te ondimi viango tozomona yo menga je sais qu'en Christ je suis riche na yebi oyo nini nga nazana yango neiba capacité nini lelo nga na komi nango et mutu azomona nazangi mbongo me nazanga keloko te. Donc c'est ça premier avantage na koyebisa yo na mondo nazali et nazonga ki Kinshasa na kutana kina bandeko et na koma ki na Kinshasa lokola mutu moko aye na ba million mais na yaki na valise te na yaki na kombo Yesu donc et ça li ki na comprendre tant nyonso ina faire ba 10 ans ba 8 ans passé na monde à football na tant on a na 4 évangile ba tant merveilleuse et ça tant on azali donc yo place ozali ozo kangai ndima message oyo yamba Yesu na vie na lokwa mukonzi po mobikisi yenda yebi oyo abongisi pona yo Bible lobi na mokanda ya Jérémie 29:11 il dit que c'est moi qui connais je connais les projets que j'ai formés pour vous des projets de bonheur et non de malheur projet ya vie na yo eza mort te mta yebi yango
eza papa na yo te, eza maman na yo te, eza nzambe yenda yebi projet wana du soki o s'écarter na ye projet na yo et baby mais soki o kangami na ye projet na yo et réussir. OK, merci. Nalingi na pesa bambote ya liboso na pesa pa mwasi na ngai Amor da minha vida Teresa Bwanga Pambu na pesa mbote pa bana na ngai nyonso Revida Marieta bango nyonso na pesa mbote ina pesa lisusu mbote na papa na ngai Abraham da Graça, papa na ngai Simon Zinga Emmanuel, papa na ngai ambassadeur Paul Kazinga, je salue en passant encore une fois de plus nazalo na mutema et je salue ba amis connaissances auto yebana yebi ki boza tellement ebele na kwa kotanga ba kombote Patrick Gelor ebele Zola Bazin en tout cas baza vraiment ebele na pesi trésor kudu kitumbika mbote et nzambe apambola bino. Amen. Merci beaucoup, pasteur Walter. Nabuke vraiment to solo li moi ebele. Deuxième partie na ngwe ya ndeka to promettre to kozala vraiment hein nakati ya bozindo makazi po sunga pe peuple de Dieu. Maintenant on peut s'arrêter quand même ko pesa ba shalom, ba bonjour, ba mbote mise la gracieuse. Là je pense c'est pas ya le cœur de sa femme hein, babi maître o yazala mbongo hein, le Canadien pur. Zé Azari abapo ma gros bisous à toi. Na bosanité maître Valdo Maréchal Bahati hein, donc le maître Valdo yumto à côté karato ebika de Canadien solo quoi. Donc gros bisous na bino Kizo archibishop. Gros bisous à toi, Cédric Omeka, l'astuce. Cédric Nzazi, le turquoise solo quoi. Gros bisous à toi. Là je pense c'est pas ya papa Wemba depuis Fukaouma, papa moi monté ma mala moi donc monté ma pembe nyosol tout pembe. Na bosanité mon grand frère non bandela mon grand frère propre les pétroliers à solo, Dadi Lusadi sous autrement appelé serpent de rail. Merci vraiment pour notre soutien à 100%. Merci pour notre contribution non nyon so ya bola mozo sala lekinayo. Vraiment ça me voit droit au cœur. Ceux qui bon mon image à l'élo, to pesi merci et pas Akapro hein ba benga ke Arnaud Kambolo yende lelo a elengize merveille na ba forme mon sous quoi. To pesi merci et pas na yeboza na posa ba reportage ba filmage ba événement tout beaucoup za nango photo akanga pe photo kitoko makasi surtout ya ba événement ya ba mariage anniversaire. Bo contacter numéro ne to chongo wana bande de l'écran bo zwango pona ba misala na bino nyonso. Esika oyo to pesi merci et pas ya Saki Maria hein vieux nanga ya kati merci pour na isika o ya propre salé libiso pour na de confinement to ebi vraiment donc inauguration nango kalate Saki Maria Alberto esika o yonde asali pour na biso to ya kopé maka eza un restaurant bar na se et puis le colo eza na flat hotel ba chambre ya propre ya te classe na ba goût nyonso bino bo lingela. Merci pa ya Igembe Standard mais c'est le barbe pour na soutien à 100%. Merci pa ya Patrick Tadi le joueur le plus puissant de l'Afrique molongani ba dire motema ya Niclet Tadi gros bisous na bino. Merci na ba soutien na bino pour na lelo to pesi bino merci au revoir bye bye.